bote na balandi ya Fantastique Info tosengi na kimia na nzambe za na mabota na bino toza toujours na kati ya ba découverte na kati ya mboka na biso awa tozali na Kimbanzeke Nsele c'est-à-dire de l'autre côté kuna tosika toche caméra na biso tozali na commune ya Kimbanzeke soki tolekisi nze singainga oyo babengaka awa tokomi na commune ya Nsele oyo toyei kosala découverte ya libenga oyo esalamaki awa mpe ezokontinue toujours kosala badega kasi tomoni moko ya bacongolais ya lokumu atelemi oyo tokope tokotuna nkombo mbote papa rappele biso balanda ya Fantastique Info télévision nkombo na yo nani Kombo na ngai Manunga Wilson Jean-Pierre. ozali nani Nazali président ya bamotare ya Buma. voilà. Merci beaucoup alors tolekaki semaine passée esiko ezalaki vraiment pasi tomonaki donc neti ndako tomonaki on déjà ezokwea déjà mais kasi lelo tomoni bomiki mpe kotia basaki na bamoteko mpe koleka tout ça nalingi nayoka mpe explication na monoko na yo moko oyo ozali président ya bamotare quelle est la relation ezali entre bamotare na makambo ya nzela Bon biso tozali vraiment bato ya ONG comme ONG na biso eza association de taxi moto au Congo asbel sans but lucratif na yango nasensibilisaki bamotare vraiment 2 jours nakangai bamotare vraiment nzela ezalaki te po toleka etelaka mokie esili tokomoluka na minute okutumi tokeleka su te ekomoka nzela cité espoir nasensibilisaki nabengaki président ya aseko aye atome kosala nzela ayaki te yango tomeki kosala na ndenge na biso na bamotare contribue basaki mwa 1000 francs mwa 500 mweni nde tosomba basaki omoni awa tobandi kotanda basaki na libengi na kati kuna nde tosali mwa passage awa tosali mwa couloir ya mai wakende kuna nde tozosala lisusu na ngambo wana atuka po toluka kaka moya ya koleka po tokoma Buma voilà po oluka moya oleka bokoma Buma oyo ezali bongo na projet moko kitoko ya rocarde awa na kati ya ville province ya Kinshasa oyo chef de l'état balakaki kosala 62 km oyo Buma mpe ezali na kati ya 62 km wana mais kasi bino baparticulier bosangani lokola na lisanga ya ONG kasi bozosala mosala na bino oyo ezomonana boye mais pourquoi ne pas ya kocontacter bakonzi ya mboka oyo baza na projet kitoko botalisa bango keno urgence ezali kote oyo baya kosala parce que oyo bosali oyo c'est vrai ezali nango mosala mitu bamoto ekomi koleka mais ezali mosala moko éphémère oyo ekowumela te soki mbula ebetisi makasi oyo nyonso tomona oyo ekobukana pourquoi ne pas association na bino oyo ezali vraiment ya kitoko bokende komonisa même chef de l'état même mama premier ministre na baministre concerné ya secteur oyo bazosala mosala yango keno tozali na urgence awa parce que soki urgence ezali bakoki kosuspendre bisika mosusu baya hotel esika problème ezali mais bino boprécipité bosala oyo bosali oyo ekomona eloko te président ezali nini bon tosali yango par rapport ke l'état tokende olukaka mpo talaka kise mokili na biso fo relation ezala sa relation moto akooriente bino akotia bino na couloir eza mwa mpasi yango totalaki na place tozanga mais il faut tosala ta mabe sero biso tolekaka nano en attendant interview mpo bachinois bazoya bauti ozala 2 ou 3 fois donc en attendant bango bayaka na kosala lelo te bakosala mpe lobi te ekozala ta janvier to février bakosala nzela mais biso sikoyo tokozanga place ya koleka alors nga alingi komeka mpe koprofite na télévision na biso ezali télévision na bino Fantastique Info télévision oyo elandelaka mokili mobimba bandeko totala un peu partout y compris ye moko mpe le garant de la nation président de la république akozwa libango kotala video oyo na bandeko nyonso oyo bazali na mosala oyo etali rocade omeka kolancele bango message parce que olobi oza na barelation te mais nalingi napesa yo Fantastique Info télévision oyo nalingi nafixe bacaméra omeka kolancele bango omeka koexplike bango c'est vrai baza na baservice oyo baza paye oyo baza censé kosala basoya biloko mais kasi yo lokola président ya bamoteur oyo boza censé ya komona boramene population bozwa population ezali na bomo kobimisa bango na centre ville kasi nzela ebebi pesa message na bakonzi ya mboka vraiment bon message na nga na kopesa eza boye bakonzi ya mboka bakomona yango na bilili ndenge ndeko na biso yosungi biso po tomonana kuna mais tosengi na motu nyonso po aza congolais ntango baninga baosouffrir ye aza na mwa eloko akotika baninga te yo bana koleka mais osungi biso soki ndeko mosusu aye apesi biso basaka
apesi biso babrouette apesi biso babeshe ana atenda tozelaka nanu leta biso aza bata maboko tokotia bato awa ntango mbula ebeti bazomeka kobongisaka place wana mpo de façon ke président totambolaka mpe moke totalaka nzela libenge ndenge ezali somo oyo bino bozosala ata bomeki kotia babambu bozomeka botia babambu bozomeka botia basaki me kasi ezali dekret botala ata moto ndenge ezoleka na riske nyonso moto ezoleka na riske nyonso ndako ekomi déjà na danger kasi tala namoni aka oloba ezalaki ezalaki ya kokangama lelo oyo balongoli biloko nyonso sadi bamo déjà ndako ezali lisusu te ekomi déjà kokende botala ndako ezali vraiment na danger ya libenge mais kasi président yo oza toujours oyo ezali kutu centre médical et bato bakimi parce que malade bakolala na butu boye bakoyi na libenge mais kasi président ozo insister toujours na bato basunga bino est ce que ozomona teke lisungi yango ekozala nango kaka lokola mai ya miso ekoyi na ebale lisungi ekozala mai ya miso ekoyi na ebale journaliste parce que ata moto apesi bino awa ngai nalobi napesa bino 1005 ekosunga bino vraimen na nini parce que mosala eza mosala saki te awa nzela nameka mpe kokomante oyo tozali na ye parce que ameka mpe kokomante parce que ngai nazomona awa esengeli vraiment urgence na bakonzi ya mboka basala quelque chose eno botika ole bosala boye bokende kotelema na babiro na bango kotalisa bango boza na danger bayeba yango basala ndeko bakisi nini mpo na ngai journaliste na bakisi awa neti sabo soki saki tolonga te esengaka kaka nzela oyo bazwela biso solution basala nde nzela so tolobi te tosalaka totyakaka basaki boye ebanda kokende nango kaka nzela eza te boye bamama mwa babimaka kosomba biloko eza te moya biso tobimaka mpe eza te moya bato mpe bakotaka eza te yo botami koto oyo ngai nabotami koto oyo nakoli koto lupango nanga biso mpe eza koto yanga mpe eza koto lopango ya bino ya yo moko eza mpe koto mais kasi bitano lisolo libenge oyo ekomaki ndenge érosion oyo ekomaki ndenge nini ekoma boye vraiment bon balibenge oyo tomonaka yango mpe ezalaka nonga neti baye mabenga mike kaka ndenge ebandaka libenge moke bandi ate bakunda boye bandi ya monene efungwami mbala moko tinde ekomisa kutu boye tokamwaka ebi te so ezalaka nini esala libenge tinde bapalolaka nzela oyo nde basopeli biso terre jaune basopeli terre jaune bamai euta likolo boye basali terase te eloko te bamo yango eforma ya libenge okobukana esiko toza na posa te bazwela biso sa solution basalela biso banzela oyo tokosepela ta kobima mpe avolonté osala likambo oyo tokosepela na ye mais il y a déjà un projet en cours oyo bakomi nzela oyo nyonso na kati me baosala yango te mais yango tozokama tozoyoka kaka bazoloba te nzela oyo bato bazoya mais tozomona bango tomona na biso bango ezosalama te sikoyo bazoya kosa biso to ndenge ni voilà merci beaucoup na balandi ya fantastique info tolingaki totalisa bino danger oyo nzela ya boma ezali koparcourir na minute oyo ezali vraiment bato ta botala bandako ndenge ekomi tala moto atongi ndako na ye boye na mpasi kotonga ndako koto eza facile te mais botala kimia yango parce que amoni vi na ye ezali sacré soki atika alali awa na butuka mbula ebeti oka bu ekwe ekozala mpe mpasi quoi alors projet ya rocard ezali projet oyo congolais nyonso azali koswete yango ezekoma ntina suka esiko ezali concerne yango oyo mpe kasi bakonzi ya mboka bomeka kosala mpe na lombango kotala mpe kote oyo parce que danger ezali danger ya bacompatriote danger ezali makasi oyo vi ya bato ekokende vraiment soki bosali quelque chose te botala projet oyo tozomona bachinois bazoya de temps en temps mais kasi bazosala eloko te alors président omeki koconclure nini mpona descente na biso ya mokolo lelo parce que biso tokomprenaka bino toujours na misala bosalaka vraiment na descendre na bino lelo na félicité bino mais nasengi leta asunga biso asala biso nzela oba oyo nio tozosalaka baroute secondaire po toluka moya kokoma buma mais soki nzela esalami apartir ya libengi nani sakizenga terase wana mai kota okende eza te mai nango nyonso eyaka koto soki canalisation ya mai ezali nyonso tokokutana nango te me tosengi ke leta asunga biso mwa lombango mpo tokutana badega te okala te tokozanga nzela na boma. Voilà, merci beaucoup. Ceux qui m'ont donné le la fantastique info télévision, to sengi na yo, on s'abonner, to partager vidéo na bandeko mosusu. Ezala ki vongo, votre humble serviteur, ambassadeur de la terre, Ndeko Lucien Bokite. Tokutani mbala sima. Bye. Nous sommes la chaîne de la promotion.
Agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite. Agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Tout devient réalité. Il est temps que les Congolais mangent bio. En santo salabilonga, c'est le mot. De la terre à la table, un parcours réussi. Avec Fantastique Info TV, le futur est ici. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner, vous gratuitement. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Priorité devient réalité. Réalité. Fantastique Info TV, la chaîne agro-business. Pour un Congo prospère, un grand succès. Rejoignez-nous, ensemble construisons l'avenir vert de notre nation. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement.